Balandia 3 fois w.bomokoyamboka.com. Yabino micro boebi tango moni ndenge na mesana ko sepel sabino o na benga mina kombo ya JBK MM veut dire motokati na molimo. Motokati na molimo ndenge na lobaka soki molimo etindi te na lobate. Lelo molimo etindi nga wapi? Lelo molimo etindi nga précisément na Bruxelles esikani na yaki tokutani na bana mboka oyo baza kobundela mboka oyo baza koloba pona mboka oyo bazwi nzoto bazwi mitema na bango batie pona mboka na lombangu ngala bino to découvrir nani oyo na yambi lelo na micro ya bomoko ya mboka mbote ndeko mwana mboka soko koki ko se présenter na micro ya JBK MM na Balandia 3 fois w bomoko ya mboka.com okoloboza nani kombo nanga Jean-Claude Makenga Bof Naza secrétaire fédéral, il y a eu des UDPS à la Belgique. Tango lobby Naza secrétaire général et UDPS au secrétaire fédéral fédéral et UDPS c'est vrai et bangi Singapour to ebete bino de batu boza comme mabiso na dialogue. Okolobani pour la motuno. Té question ana eza complexe hein. Eza bisonde tozo memabino na dialogue. Toyebi très bien que na kati ya parti UDPS mikakatano mwa muke ezali. Eza batu oyo baza ko soutenir dialogue na batu oyo baza ko soutenir dialogue te. C'est-à-dire batu oyo baza ko soutenir dialogue balongwe na UDPS parti politique. Ba komi na cadre moko mususu ya UDPS ASBL UDPS familial entre guillemets. Biso totikali na UDPS parti politique. Po but na biso ezanini na lutte. To lutaka pour le bien du peuple congolais. To marchaka de pair na volonté ya peuple congolais. Or lelo oyo toyebi volonté ya peuple congolais ezanini. Peuple e boy glissement, peuple e boy dialogue, peuple e lingi Kabila alongwa na pouvoir. Alors, Bisso, en tant que gardien du temple, Tozako marché et longo na peuple congolais, c'est-à-dire Tolingi dialogue wana te. Voilà un peu réponse au nakopesa. Bolingi dialogue wana te donc ceux qui na koki koke na lombango vraiment na koki komema na terrain mosusu na loba ete bino nde bolongo na bino na IDPS parce que IDPS oyo eza en fonction oyo eza kosala au gouvernement en place et yebi eza IDPS oyo boza ko benga lelo el familial yango nde IDPS oyo boza ko changer kombo to ndenge nini toza ko changer kombo te enyolo banini adhésion na UDPS ezalaka libre. Kolongwa pe na UDPS ezalaka libre pe. Papa na kokata yo menga na moni bango nde baza kolongola bino. Te. Enyolo banini, c'est-à-dire soki tolandi mibeko ya UDPS. Tolandi statut ya UDPS. Okomona que na article mécanisme ou bien procédure ya kolongola mutu et komami na kati. Il faut ba procédure wana ezala respecter pour que tu arrives à Kolongola moto. Maintenant, si tu l'as dit, Makamunyo sondenge eleki, au moment que Congrès de PES et Salemaki, bah pesaki 3 ans, il y a transition par rapport il y a organisation Yasika Oto qui est en place. Il se faisait que après 3 ans, il fallait Congrès Moussou et Salema pour que total là, ceux qui tokoki ko continuer ou pas, nabiloko oyo bisomoko tochaki en pratique. Alors après 3 années wana président a parti azalaki lisusu na pouvoir te ya konome ou bien ko révoquer bato. Azalaki lisusu na pouvoir te ya kosala ba mise en place ya sika tout ça. Et loko moko itikalaki kaka il fallait à convoquer congrès ya sika pour que ensemble tout mona qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors pour le moment bango sikoyo nde basalaki nini ba modifier statut. Modification à statut et salemi ba changer objectif principal. Il y a eu des partis politiques et communauté ASBL et puis ba modifier article oyo eza ko statuer sur
remplacement ya président ya parti. Ce qui fait que bangonde ba milongole biso to tikali na schéma oyo ya ba résolution après congrès na statut na biso authentique oyo et outaki na congrès na biso. Par là nakoki ko conclure que biso to tikali na UDPS parti politique oyo créé et loko mususu et comme lokola ASBL. Mais ASBL na bango yango eza en fonction bino boza en fonction te nana Hollanda o bino. Voilà justement, c'est-à-dire hein, na question wana il faut maintenant de maturité na biso esala. Président na biso ya parti. Ndenani. Président na biso ya parti ya kala. Je veux dire président na biso Tshisekedi atangisa biso. Chaque fois bando loba tozala na mutu na biso ce qu'on appelle respect ya ba texte. Tozala na culture ya ba texte. Abunda pona état de droit. Abunda pona instauration ya démocratie. Abunda pona justice. Lelo yo na kati ya parti na biso. Tozala pe na culture wana ya respect ya ba texte. Tozala pe na culture wana ya justice. Soki toza na culture wana, alors en ce moment-là, toza pe na droit maintenant il y a qu'à critiquer bato mususu au baza par exemple na pouvoir par rapport à biloko bazo sala. Na éviter ce qui au comprendre ngai. Avec to sali beaucoup d'années à lutte, les lots pour venir demander à quelqu'un à changer combo, c'est peut-être trop demandé. Biso toza dans la vérité. C'est-à-dire quoi? La vérité zanine. Et ça idéal pour lequel nous luttons. Et ça, valeur. Valeur, wana eza nini. Et ça, démocratie, état de droit, progrès social, instauration à démocratie. Valeur, wana eza juste, correct et vérité. Ce qui tomoni na kati na biso, batu batengami. Hein? Alors, il est de notre devoir, tosenga bango, bazonga nanzela. Alors, pour ça, kosenga ngate n'a changé combo. Non, c'est-à-dire, je reste ces combattants-là qui combat contre ba anti-valeur oyo et continue à katia libota na biso parti politique. Ceux qui ont lobby que non, puis là, bengani, tout ça. Non, ce qu'on t'a dit très bien, Hollandi mibe ko ya eu des pes. Hein? Na lobby, il y a ba procédure pour na ko bengana mutu na parti. Ba procédure nyonso wana ezalaki respecté. C'est-à-dire ezaka kalikopa omoni batu moko boye ba vendre ba koti na chambre papa wana tozonga botika papa ba cogiter ba nomination ba sanction tout ça ba signer. Tozotika la na eu de pes na makasi te. Yango nde na sengi yo ndeko. Landa ba information, landa presse. Ah OK. Toko indisa. Toza ko indisa. Donc besoin IDP soulèvement populaire. C'est-à-dire, soulèvement populaire, eza mutunyonso na kati ya ba stratégie ya lutte, mutunyonso za na ba stratégie nako. Alors, ba stratégie eloko bien zaranine, ce n'est pas boena interview au vu aussi de tout le monde ko banda ko bimisa stratégie. Ce n'est pas bien. Stratégie ba bomba kango, ce n'est qu'après avoir obtenu un résultat, de bato comprendre que non, batouana bazaki na stratégie. Biso toza na stratégie na biso, toyebi idéal oyo eza ko animer biso pour que to combattre régime oyo eza en place na Congo. Merci beaucoup. Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci opesa bino loka malamu. Oza na Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour kotala événement ya Kisasa. Famille omona kala. O matanga CDT lelo ya raté. Au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko ya mboka. Ekipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko ya mboka bakisi. Wana flat, wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas, prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.